Bienvenue à tous, bienvenue na bandeko nyonso balandaka chaîne na biso. Merci beaucoup na bao nyonso basoutenir na biso, bao pe balingaka biso te, merci mingi. Na ye lelo na lisolo moko ya moke ya Maman Bena. Moi, deuxième femme, il y a Papa Kodi à réagir par rapport à la situation des alcooliques. Na matanga, boyebi ke matanga comédienne nyonso soki ye ekoma kita kita. Soki po kufi ba nyonso bombaka na placard ekobima po ezala na bongo. Kasi mama pesi me contentement na bana matanga ebandi côté na ye amoni mutu te na bayebaki na bayebaki te bango nyonso basundoli ye nde pasi na ye me contentement na ezali yango ki deuxième femme eza pasi bato bazowanga na yo bato bando ya kolia fupa na yo bato banda yo ya kosolola pa na yo bato banda obenga yo tout ça là mais bazela kaka mokolo bala kokufa po bayeba kosundola yo baomona so bakekune kosala mabe te boyokana kotya na se na kotika bino bolanda bino moko Maman Bena mwasi ya mibale ya Papa Kodi makambo nini alobi par rapport ya organisation matanga ti place oyo pe alobi bobosana te ke Papa Kodi atika pe mwana moko na Angola azali donc tokeye nanu toyoka Maman Bena toyoka nanu extrait ndambo oyo ya théâtre oyo pe tokeyoka Maman Bena makambo nini azali koloba. À très bientôt tolanda na bokie binyoso makambo Maman Bena matanga ezali semaine prochaine. Il y a des gens qui précisent que qui date va changer en gros, kasi tozela toyoka ndenge nini famille pe ba nde koto pe ba fan to pe disusu famille biologique na famille artistique nini ekoloba bongo sima nango toyeba so ekozala ndenge ngo na extrait ya Papa Kodi et puis sima nango tokochela bino Maman Bena bolanda ye mais contentement na ye pasi na motema na ezali nini azali kosenga pe nini azali kodéclare na bao nyonso bayebaki ye basundoli etango mobali na ye akufi. Maman Bena, abonnez-vous, partagez, commentez. azaki moto azaki nakomi pesa respect eloko liboso ayebisaka ngai mabenda omoni naza moto ya bato ata likambo yango eza ndenge nini so tozoki na ndako tobongisa komeka ata mokolo moko te na balabala bato batondela biso soki osali yango mokili mobima bakoyeba yango na consigne apesaki ngai tindeki tokabwai na ye na kufa mokolo moko te ngai na ye na nzela ya bato bakabolaka biso bitumba toboyi te mabe koyoka nango kozala me nyonso aza koleka kaka na kibia babomba mwana wana te mpo ba $100 ezali kokende na kotinda mpe bato ye moko pe akendeki mbala moko mpona kotala mwana na ye na soyo abota na mama moko azalaki métis bato na bango mpe kuna bayebi Ayrton se azalaki na restaurant moko kuna nde babotaka na mwana mwasi wana oyo ya métis wana tende babota Christian wana Kodi Maiputu sati bana 6 te 7 bana mibali baza 4 bana basi baza 3 soki nakosala matanga na ngambo wa ngai nazali kolela Papa Kodi na lolenge na ngai mpo na kokamwa Papa Kodi azalaki na bakolege na ye azalaki mpe na bana oyo basali na bango misala elongo me kobanda kufa ya Papa Kodi namoni ata moto moko te oyo aluki Maman Bena mpe atuni nayoki ata moto moko te na kotala papa masumu ayebi Maman Bena bien mpe bato nyonso bayebi Maman Bena belu kolor oyo bayebi nga mingi na kombo wana na misala na ngai nakanisa eke na mwa mikolo ebele oyo tosali nakomona ata moto moko kobenga ata kotuna moto oyo abungi ngai nayebi te soki moto akokufa me moto na bomoi bato nyonso bayebi Maman Bena me toumeli ntango molai na Papa Kodi soki totali kobanda na 81 wana na 81 na mboka Kananga akendeki mission moko boye nde nakutanaka na Papa Kodi kuna ne mingi ezali ya koloba te nyonso mpe ezali ya koloba te mpo oyo ezali etando bango moko na ye na ngai ka nzambe de témoin
na koyeba papa kwedi atiki bana sambo atiki bana 7 atiki bana 7 na bana 7 wana na ndako ya papa kwedi bana bazali motoba basi misato mibali misato soki na kotanga malamu eza Mayuna mami kwedi kutu ava kufa na numero ya telefone ya ngola naza nango awa alobaki da love sala nyonso obima na mami na ngola kuna na moni eloko ezate bamamero nyonso tu naza nango awa na pati kwedi soki okobosa na mama bena oyo na ista na ntango ya kolation na yo sapato bokenda kochange na ndandi epai ya bandinga ari mama bena oyo kaka oyo lelo bino bolobi ke boyebi ete problème eza te na bakolation na bino na bamariage na bino na bafete na bino bawiski oyo bozoi kokabola nyonso bato nyonso bayebi na ntango bakofilme ezosalama na maboko ya mama bena oyo fo koyeba ke tala ntango ni bino bosisi baklasse bobali ata ntango nana balaki bato nyonso babalaki nazalaki komivanda na. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie, je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes qu'ils vivent au quotidien, les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Mama Bena, le premier biso vraiment mutuya awa, ezo kamisa pe ezo sala mo pasi, tebi ke matanga ezo sala mana na des bonhommes, il pas papa na biso kwedi avant d'avoir akufelaki, mais matanga on to moni kabwani, yozo sala na ngambu na yo, qu'est-ce qui se passe? Soki na ko sala matanga na ngambu ngai, na zali kolela papa kwedi na lolenge na ngai, po na kokamwa. Papa Kwedi azaki na bakolade na azaki pe na bana oyo basali na bango misala elongo mais ko banda kufa ya papa Kwedi na moni ata moto moko te oyo aluki mama Bena pe atuni na yoki ata moto moko te na kotala papa masumu ayebi mama Bena bien pe batu nyonso bayebi mama Bena belu kolor o bayebi nga mingi na kombo wana na misala na ngai na kanisa ke na mwa mikole bele otosali na komona ta moto moko ko benga ta kotuna moto ya bungi ngai na yebite soki moto kokufa mi moto la bomoy baton so babi ma Bena pongo na mona ike lokola ba mona ike ngai na na tinate mais to umeli tango mola ina papa Kwedi Vous combien des années? Ce qui totali ko bandona 81 wana na 81 na mboka Kananga
akendeki mission moko boye nde nakutanaka na papa Kwedi kuna mais mingi ezali ya koloba te nyonso mpe ezali ya koloba te mpo oyo ezali etando bango moko na ye na ngai ka nzambe de témoin nde tovali na papa Kwedi nda ndenge tobimi suki pembe boye tokomi bampaka bana bazalaki mike na ndenge bakoli na koyeba papa Kwedi atiki bana sambo atiki bana 7 atiki bana 7 na bana 7 wana na ndako ya papa Kwedi bana bazali motoba basi misato mibali misato soki na kotanga malamu eza Maina mami Kwedi kutu ava kufa na numero ya telefone ya ngola naza nango awa alobaki da love sala nyonso obima na mami na ngola kuna na moni eloko eza te bamamero nyonso tu naza nango awa na Pati Kwedi soki okobosa na mama bena oyo na Ista na tango collation na yo sapato bokena ko changer na ndani epai ya bandinga ari mama bena oyo kaka oyo lelo bino bolobi ke boyebi ete problème ezate na ba collation na bino na ba mariage na bino na ba fête na bino ba whisky obozo ko kabola nyonso bato nyonso bayebi na tango ba ko filmer ezo salama na maboko ya mama bena oyo alors faut ko yeba ke tala tango ni bino bo sisi ba classe bo bali ata tango na balaki bato nyonso babalaki nazalaki komivanda na ndenge na nga mpona atungisa ndeko na ngai te mama ngalola atiki kotungisa nga mokolo moko te nga mpe natungisi mama ngalola mokolo moko te tovanda moto na kwe na ye mpo moto tozalaki na ye azalaki moto ya batrouble te azalaki moto azalaki nakomi mpesa respect eloko ya liboso ayebisaka ngai mabenda omoni naza moto ya bato ata likambo yango eza ndenge nini so tozoki na ndako tobongisa komeka ata mokolo moko te na balabala bato batondela biso soki osali yango mokili mobima bakoyeba yango na consigne apesaki ngai tindeki tokabwai na ye na kufa mokolo moko te ngai na ye na nzela ya bato bakabwaka biso bitumba toboyi te mabe kokaki nango kozala me nyonso eza koleka kaka na kibia mama bena mpe mama moke po tomoni mama bena seke kaka na question moko mama bena bandi ko question moko mama bena bandi kobimisama mutu oyo kutu tolo préparé totuna na baquestion kasi nayebisi bango te po ta mosusu bayebi mama bena te bafete d'abord bacarton so bawiski ngai mona osalela bango baya koloba ke wana okosi babimisa bakasi na moni vraiment ozoloba na kanda te kanda te ozobimisa énergie tout ke nini ezopousse yo bongo papa na koloba na kanda te mpo mai esi esopani nayebisi bino ke papa Kwedi aza na bana 7 moko wana aza meti aza na bana 7 Christian zela tia mama miko biso toyebi 6 bayebani isi babomba mwana wana te mpo ba $100 ezali kokende na kotinda mpe bato ye moko mpe akendeki mbala moko mpona kotala mwana na ye na soyo abota na mama moko azalaki métis bato na bango mpe kuna bayebi Ayrton se azalaki na restaurant moko kuna nde babotaka na mwana mwasi wana oyo ya métis wana tende babota Christian wana Kwedi Maiputu sati bana 6 te 7 bana mibali baza 4 bana basi baza 3 ezali mami na nana na malaika oyo aza na poto mami aza na mokili Angola papa ake na susi ne makasi mpo alingaki akutala ye na mwana na ye mpe papa Kwedi alingaki bana na ye mingi alingaki bana na ye makasi siko mama bena ntango papa Kwedi azalaki na hôpital est ce que assistaki papa Kwedi na HJ papa Kwedi ntango azalaki na hôpital papa Kwedi vraiment azalaki mpenza maladi mpenza te azalaki ne kobela asasa examen ayaki mpe kolakisa ngai yango me nyonso ezali ya koloba awa te papa Kwedi ti tovandi na ye mbali liboso na mona mpenza alata susi makasi ya lolenge oyo alataki wana natuni papa Kwedi eloko nini ezosimba te papa Claude ayebisi nga eloko ezopesa nga mpasi naza na kamara na nga moko mabaya mese mabaya omoni chauffeur wana ndele toyaka na ye awa ti lelo mutuka emonganaka te ayambanga pete na telefone chauffeur oyo ayi komema kechi na ye ya papa Kwedi mutuka ezali kolala epai ya chauffeur wana
po omoni ka bango kuna bo moyen okotsa mutuka akacha lopako ezate bana bachino basala esika wana yango nde chauffeur azekola na mutuka wana bana akinanga na mutuka papa bengaka ye esondaka ayambaka ye te abengaka ye mikolo nyonso ezosone ayambaka ye te mokolo wana ye alobi bon asoma na unité atia epai na ngai ameka kobenga ye asombi unité atia epai na ngai ntango abenga ye kutu ayamba kutata koyamba te sikoyo wana ezalaki jeudi na pokwa autaki epai na bango kuda nayi kelemba 6 ayi koya namoneka nzoto kolemba papa nini alobi motu esanga pasi omoni chauffeur wana ti lelo azoyamba ngai te nazongi ndako mpona komela kisi wana jeudi na ba 20h nde tokabwanaki na ye jeudi tokomi vendredi na ntongo nayaki telefone eleli ezalaki ye atuninga mabe na boni sante boni pema kabi siko mwa malamu moke papa siko ngai natuni ye mutuka emonani likambo ya voiture ndeni noki papa kodi aozongisanga lokwa na kanda emonani nango kasi emonani ezali wapi mpo nayebisaki ye ndenge nini okopesa chauffeur oyo oyebi ye malamu te kaka camarade apesi yo ye ozwi na carte rose opesi ye oyebi kwa liboso ozwaki mpo na kombi kaka chauffeur akima nango boye ti lelo kombi wana emonana te lelo lisusu ozwi su ketch opesi lisusu oyo chauffeur yango azaka oleki cimetière akimbaseke ozwi su moto nde place moto kekende olalaka nde kuna oyo camarade neka moto ayebi ye maloba tosolaki na ye na tongo kaka alobi ne emonani nango eza nango akati nga mpe nayebeka na pokwa aoleka nde ntango asolaki na nga wana nde makambo wana eye kokwea wana oyo akende kosukola na ntango ngai na ndako nde agrisaki akwei vendredi wana ntina butu namoni ye te namei kobenga mpe ezoleka te nayebika aoya neka loka azalaki na kanda wana na ntongo akokoma na ye kaka natali ye vendredi wana aye te samedi toyaki na esika moko tokende babengaki biso samedi mpe aye te ngai naki esika na ngai moko dimanche na ntongo nde bazobenga ngai epa niese na ye ke toza na papa kwedi aza na mpasi na hôpital neta oyo ngai azali na ndenge bino moko bomoi lokolo na obomba yango te na otema lolenge kani lokolo mama bena aza na problème na lokolo vraiment badéplacement eza vraiment makasi te mwasa vraiment badéplacement makasi te nde abombi yango te lokolo yango mama bena aza mama alakisa mpo bamona nde ti oyaki na HJ te esimi bana bayaki ntango babengi kaka na ntongo wana bana bakendeki bakuti mpe mama ngalula naleki na ye nami bayambaki mpe bana malamu basololi bayebisi mpe ndenge makambo elekaki naye masasi ndenge makambo masasi mpe elekaki bana bayaki mpe kaka odenge afilmaki papa achaki na banini yango wana masasi yango wana pachi asilikaki papa na se ya malade na page yango wana pachi atomboka na likambo wana aza na réseau otomboka bana bali koyebisa ngai pachi atomboka na morgue tout ça en tout cas te nanu kutu na morgue te ezalaki avant papa wana azalika na malade nde pachi atundi ye alobi mais papa aki na kilote wala te po papa kaka bande akweyaki basipaki ye bongo ndenge nini sikoyo okoki kofilme papa ke asa ume na maladi nde bana bayebisangaka bongo lendi so bana bakendeki bakutani mpe na mama tokomi mardi wana ntango papa akufi bana balandaki tina morgue baye mpe babombelaki nga bayebisi mpe ngai eloko moko te bato baolekaleka ngai nga mpe nayebaki eloko te tokomi kaka na ba 19h wande bato bakomi koya nayebaki teke papa akufi nde sango papa eyaki na baémotion wana evi sante na ngai te tension ezomataka 17 elazala ndako c'est bon mama bena tolandi yo vraiment na bokebi nyonso uti koloba mwasi ya ndako mama ngalula yo nayebi ozala na problème moko te estce famille mpe eyebaki yo bandeko ya papa kwedi to baparent ya papa kwedi estce bayebaki yo 41 na bosali mama ya papa kwedi mama Thérèse kwedi kwenda
azalaki na ndako bamba bena ava akufa papa elombe pe tozalaki nde pe kuna na matanga ya mama Kwedi ndenge tozalaki na mama azalaki pe na petite nzongo epakufa. Maman, pardon, expliquez-moi tout très bien. Maman et maman Kwedi azalaki na ndako nanga ça miko expliquez-moi tout très bien. Maman ya papa Kwedi mama Thérèse tozalaka na epana ngai avant azongisa molimo na ye tozalaki na elingo baki famille so bayebi ngai bandeko ya papa Kwedi oyo bauti potolo mpe bazalaki awa le grand frère ya papa Kwedi oyo auti na Angola bango so bayebi nga malamu ntango biso tozwaka makambo bango bayaka bango mpe soki bazwi makambo toyaka bon tosalaki boloka babeki ke bakunda papa Kwedi bakunde samedi tokende kotika oyo na biso nkunde na biso tokende kotika ngo jeudi mwasi soki akufi moto akundaka nani mobali soki akufi mwasi mpe akundaka tokendeki na oyo na biso likabo na biso tokende kofi ababa ikemba numéro 6 et pas au grand frère papa Kwedi papa Jean Boloko de tozalaki kuna bandeko nanga bakende famille na ngai ekendeki bango pe oyo bautaki poto bayaki lobi tozalaki na bango papa Kwedi mosusu ya mikolo bazobengaka yo te bana babengi ngai te bongo banda kutu ata papa bango azalaki na bomoi bayaki kobenga ngai te mi naza kaka mama soki likambo ezalaki nazalaki na kosunga kaka na kosoutenir ka baza bana problème eza te. Est-ce que vous avez informé dans le programme nyonso ezopesama vous avez informé avez informaka yo nazwi ata information moko te information naye kozwa kaka na mwana ya grand frère ya papa Kwedi mami Kwedi nde tozalaki na ye awa jeudi nde ayebisa nga information nyonso tu ndenge ezalaki abila ngai ke kora papa ezomima vendredi omilengele tokozala kuna na ndenge programme ye kochange me naza kaka na ndako naza kolela na se nde balobaki na ngai vraiment soki nzambe akopesa makasi oyo na baba ikelemba tolala na ikelemba me batali vraiment ndenge nazali soki ozwi makasi okoki kokoma na ikelemba tokoyamba maboko pole. Parce que malgré l'état de santé na yo jour enterrement ko assister quand même avec l'état de santé nakokoma kaka ata na bamoto nakokoma ye aza camarade epai na ngai azalaki papa epai azali conseiller na ngai na misala na ngai nyonso aza kosala ati kosalanga mabe ata mokolo moko te azalaki moto ya batrouble te azalaki moto ya nayebi te me ngai ati komona na ngai na mabe te kua. Est-ce que les collègues ya groupe salongo nyonso presque bayebi yo est-ce que bazobenga yo bazoleka banda nano ata na ba réunion ndenge bazosala ba réunion bazolinga yo to yokopata na réunion bayebi atanga lisusu te eloko ya liboso na kosenga na mama Pembele oyo aza kobenga papa Kwedi grand frère na nga yaya na nga na kosenga na mama Linga ebaka taza mwana na ngai moko bango nyonso na ya mibali na ya basi bayebi na bango ngai eza ntango mosusu mpe omoni kaka lokwa likambo ekwei mpe bato mpe bakoki kobosana nakokondane bango te mpo eza likambo oyo ebete lokwa kake na matoi nakondane bana na ngai ndenge nini eloko esalinga kaka pasi papelo mpe ayebi ata papa aza na fièvre ndenge nini avant akende matete alekanga na epama mabena bayebi yango malamu nayebi te eloko nde esangaka pasi yango wana mpona oti obenga papa masumu sikoyo abina akozala na 12 heures na matonge nayebi te soki ya koluka ngai nakoluka nde na matonge kuna soki ye moto ya koluka ngai nayebi te akozala na 12 heures na matonge akozala na 12 heures na matonge na kota mayalose soki asisi makambo aza nango kuna bonga na bengai nayebi te makanisi na ye soki ya koya koluka ngai tonga na kokende kuna na matonge koluka ye wana totala 12 heures on a l'air de maman est-ce que maman Bina ndina otala yo ndipe bato baotala yo bamona wanti ozala mama boye na mutema oyo ezo choqué oyo ezosala pasi oyo bimisa ngo ozoza na ba réserve po bato baotala yo bazoba te baosala analyse ba façon de parler na yo po outi okufela mpe mobali papa Kwedi mosala na malo ozoloba na pasi moko bozobimisa eza nini na kati wana
bokabanezaka eloko apasi moto bozalaki na ye na pasi na bisengo na bile makambo so nzambe nde témoin kaka na bolamu na pasi na esengo moto ayebika eza nzambe tika moluba papa koyediki nopema na kimia po azalaki moto ya kimia na kosengaka na bino bana na biso bobima papa koyedi na loyenge te aki moto ya bapolémique te azalaki moto mobulu te azalaki moto ya kimia makasi makambo so ekende na kimia mobulu eza nango na ntina te botika papa. Question na ngai eza te par rapport ya séparation ya yo na papa koyedi pasi. Question na eza par rapport ndenge ozobimisa makambo maloba tozomosentir elo mo boye eza kati na motema nde mpe soki koakize bacollègue ya papa koyedi ndenge ozoloba soki koakize bango babosani ndako bayebi lisusu te ata motu moko to abengi ngai papa masumu toza nde na rendez-vous na 12 nayebi te soki ngai azolinga ngai nalande to ya koya wapi nyonso wana ozoloba na bamama linga bamama pembele baboyeboye tout ça bana kutu banobenganga te sikoyo mpe babenganga te na nyonso wana nini eza wana eloko mpenza oyo olobi mpenza namoni mpenza loko oza prophète esalaka pasi esalaka pasi moto oyo bokabaloka na ye pasi ye mpe azalaki kozanga aza kozalaka nango te ntango nyonso inga mpe nazalaki mpe kozanga tozali kosungana lelo oyo tokabwani kaka boye pu na mbala moko na kozala na esengo ndenge nini sikoyo baninga na ye bana na ye neti soki totali papa elombe aza fruit ya papa koyedi papa elombe mpenza papa koyedi mobimba ye mpe azali kobeta tolo na mwana na ye wana abi elombe mpenza ngai mpenza maimputu mobimba elombe oposani mokoto oyaki na papa koyedi na ndako no na ntango oza na lolongwe na yolo te natunika bongo ata na nzela ya singa na telefone kobenga ata mabena te namoni lokola kutu aza nano na ndako ya malili bobosaninge bongo so tokokunda ye boyeba mabena ata mokolo moko lifuti bazwa yango mpasa moto ya mokili te ye aye mokolo na ye koki yanga mpe mokolo kokoka nakei kaka me nasengi na batateatre bozanga na bolingo lelo eza ya papa koyedi lobi toyebi te kozala ya nani ye nazala makambo ya koloba lisusu te naseki ya kibia na mabota nyonso na bino bana oyo bozwi courage ya koya koluka ngai napesi kaka matondi epa nzambe mpo nzambe nde alingaki esalama mpo soki nzambe alingaki te koki kosalama te tiza nzambe nde alingaki ndi likambo esalama lolenge epa koyedi akotaki koma singa mpe nakotaka 15 jours koma me ngai oyo naza na bomoi tiza mabongisila nzambe tokondane nzambe te tosekaka kimia na bakonzi ya mboka kimia na bato nyonso oyo bakozala na kati na makambo tolukaka kimia toboyi nde polemi. Merci mama tobuka kaka kimia yo na mama ngalula mpe bozalaki na bino na problème mwasi wana oza na problème pourquoi yo mpe osalaki effort moko te okoki kovanda bosalaka matanga ensemble parce que papa koyedi azalaki moto ya kimia kimia mpe ezorine nango kaka na liwa na ye malgré tout babandone oyo na bakamaradi tout ça yo mpe osalaki effort wana te ya kopusana po bolela kaka papa koyedi ensemble bocomprendre émotion na ngai nyonso eza ya koloba na kati na etando te naza na problème apema ozobaleka omona ntina miso ya bato yango esengaki kake nazala mpona condition me ya bakisi namoni ke so basali programme etika ata 2-3 jours nakoki kotombwana nakei epai ya mama ngalo aza na problème na nga te bandeko mama ngalo mpe bazalaka na problème na nga te toyei kokutana na bango toza kozwa pene esengo vraiment mpona mama ngalo aza na problème na ye te bana na ngai mpe kuna naa na problème na bango te eloko moko ezali te baza bana na ngai mama ngalo apaza ndeko na ngai na problème na ye te. Ok, merci maman. Non, c'est bon, maman, ici, nous sommes à lobby, tu reçois tant et belleté, maman, à la passi, à où tu vas faire la moko. N'est pas naïe, c'est à où tu vas faire la papa Kwedi Maïputu, c'est tu retournes, question belleté, tu reçois tant et belleté pour adapter la passi na mutema, adapter la maladie.
tension zo dérangé tout ça vraiment merci na biso tout toujours di baku ya Rolanda émission yo ba abonné tout ba internaute tout oyo Rolanda rabiso par-ci partout dans le monde vous continuez à s'abonner à la chaîne de nous jamais dessus c'est émission yo to ya qui vraiment kokutana na mama bena oyo ya moko ya moi si pe ya papa Kwedi c'est basali 41 ans depuis 81 bakutana na kananga depuis 81 lelo 41 ans papa Kwedi atiki bana ndenge to yebaki 6 mama bena lobi 7 to yebite vérité eza wapi to yebite est-ce que mona na moko oya lobi